Ndenge utaki na kati ya bo comprendre obimina o jouer ba pièce histoire bo pene ya kafu opene ningisi kisela azongi na scène nzoka ndo zongi na scène na kento ça fait parler mukoni ba lobela bino na film ke bationa o babi kenda basangisi des artistes moko boya minene ya théâtre boza su ba artistes minene bokoma ne ba youtubers bokoma ne ba beziste bokoma ne ba analyste so ba yambio na plateau au perdre o likolo nango be mama ya bana Mamé Pela Bijou la reine. Évidemment, bah, tout le monde se retrouver na carte pour na tant ba kombo la binoté. Mais beaucoup se retrouver na carte makambo na luba. Masa nanga longoli liketa na prison, apesa nga bilala nango nga nazongi pale, abimili bana zo bisa chérie na mobile nanga, bakela na ili banda po mobile na bengani na ndako. Et moi ba créer bien. La pesa ka jaquette on a pour na kindokite. A on lenga na malili nde na pesa kai. Ozo comprendre? Nde bobandaka ba théâtre na ba beauté bozalaka nango na ba santé bozalaka nango ba nango tilelo au moins msino komata 50 te comme dans le quoi koko bozalaka na ba futilité ba sortie médiatique soko na TV obité place o bataka nga na ba page nde yango yo place ba kataka nga batanga ba miniature yango donc olinga miniature ya théâtre te mais olinga miniature ya ba émission ba mama mikolo oyo ba mama bata soni oyo bato ba lekela tangu bato ba selaka ba ambile esala ba retour Bijou la reine c'est ma grande sœur na mais non moi loko pour la moni et comme matin na mais là qui tsama muteme des vrais hypocrites il y a 001 ba comédien na te bien parce que na bas na mibali ba hypocrite ngani nazabo atabo sangani bolinginga te bonzini o batu bazolo ba na bena kombo nanga mais nazana nzambe to baninga bazo évoluer bino kala na commérage bino kala na kotonga bino kala ba vie privée batu bino kala kosela makambu ajo tozalanga nango tamuso pa bamango pa bangade de yango te so ko tu pe na chambre yo moko longoli bilambo tai pe na komi biteba pourquoi biteba to komi biteba to komi to se comporter place mo Bijou la reine olobi na comprendre to ada mikolo so to longoli ba to suka to mi ta to komi pete la reine wala olobi na nani allez baba essentiel mo bavana ba TV sikoba ko sala na est-ce que do Bijou la reine olinga mo bala muninga senga fionto yo mutu akunkyo bo fana ka bien te na kit neti ngana te rebo na zongi mo aboye na s'allonger boye pena bona otalo oza un problème en salang ya nakelinga bala mama nalinga mama excité ande excité ngani mi voto ya kosela moto mobali nini bakolinga mobali nini yaya aza bagute pa mama yo moko moto mona ke bel homme ça 4 personnes on a la pointa bango ke ngana bango fo ba kisanga ba preuve wana na l'état Congo il faut 4 likambo parce que ça n'est de trop et puis yo ma vie peut ba batu na TV yo ne connaît propre beaucoup de na musala ngo pia théâtre faut que la 4 à moi une bouteille à la ni ah ben oui serrez vos ceintures parce que l'heure est grave comment serrer vos ceintures l'heure est grave Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo consomme information ndenge esengeli. Ya
na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Et voilà, très chers téléspectateurs, vous qui me suivez de partout, eh bien je suis là. Jemima Ibele, gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille qui dérange, je crois que la ville est calme. Voilà la fille troublante, les guides, moto la Saranzela, bazalaka toujours simane. Il faut bien retenir ça. Moto à ça la Ranzela. Et bah suiviste, bah malanda, bazalaka toujours simane. Allez, landa dit. Je suis là, la fille troublante, la giga. Je suis là, la femme du patron. Nous sommes à combo langa. Nous sommes à combo langa. De beaux oiseaux, moi, comment que ça bien. Nous sommes à combo langa, la fille qui dérange. Je suis là. Hey, Lelo. Makam non loba Lelo. Non, c'est là parce que non loba net en général. Ce que ça langa bien pour moutinam toka te teninaï. Mon place non c'est là parce que Léon n'a pas la blâme à toité on dirait on dirait pas na type crayon ti na kabona montre-moi gros maître on dirait pas na type bagité on dirait na pas na te on dirait na la tité parce que le quoi ça nga bien bo c'est là alors muta motema mukuse muto otala kobi donc kolongo ta Jemima te zapenga zapenga ko forcer te yaya na ebinde tension salaka ete ko meka nga benza balongola nga lelongwa yo o mwana ngadi yo ko sese ba tension te banda boni ningise mo mke mo intimidenga mais c'est bon quoi voilà la linga bino mo mingi déjà ba merve à vous tous, hein. Donc, Neto Salarabo et Toke Malembe vers Noël. C'est-à-dire la semaine qui suit là, déjà lundi, tu as l'absolu de Noël, tu as Noël. En tout cas, bah, joyeux Noël à vous tous. Ma mère veut na bino tout ba bonne année nzamba bate la bino ma bota la bino en tout cas muto akobela nzamba pesa e guérison muto na ba problème nzamba pesa e solution muto alinga bala nzamba sunga libaye leka bien muto pa kufeli en tout cas mes sincères condoléances en tout cas je suis de cœur avec vous hein batono tout oyo moi oh les cas maman moi dur en tout cas je suis de cœur avec toi voilà ma maman chérie. En passant, elle séjourne aux États-Unis. Elle s'appelle Baby Kondila Patrona, Poutine de l'écriture, maman discrétion, la plus discrète de toutes les comédiens, c'est elle. Ça veut dire, elle fait des choses sans pour autant qu'il comprendre et le remoko. Très silencieuse, mais elle fait des choses. Au calme toujours. Mais ma kambo kolekala. Taka voyage ne akei, a fini mototé, a tout le monde mototé, mais ça fait parler. Ça fait parler. Il y a cœur sensible longwa. Mutoko ka mangamute longwa ya pardon. Parce que dans mon lokola nako dans mon lokola na osama be. Maloba lango ndie ezokisebele mais je vais faire un effort pour toi Bananzambe. Donc on a 2024 on a kimi à camper na mototé. Voilà, elle est là-bas. Baby Kondila Patrona. Je te salue avec Gita Bazakiwana na États-Unis. Je vous dis bonjour hein. Et à cette heure il est Andra. Hello, how are you? Have a nice day. Have a nice day. Yaya, no kota, nepe miko nga la meto sula en anglais. So kala mkina tongo. Good morning. How are you, mom? My mom? Napola bini, have a nice day. Yawa balak saying ngopa, jise makolo. Have a nice day. Ya no, ya ko l'anglais. Moi anglais nga mkela sa la formation na MS. Comment okima kima? Faut la récupérer en ouais. Azongi, pour mal, les choses vont mal. Voilà, maman Hortense depuis Paris, ma maman, maman Hortense, mère Venayo, ma maman de cœur, mère Venayo.
Meilleure vue à la grande H Sakina. Merci Nao depuis la France, toujours Madame H Sakina Bambote Nayo, meilleure vue. Meilleure vue à maman Brigitte Koufi depuis Londres. Meilleure vue Nayo. Meilleure vue à maman Micheline. Maman Micheline déjà sa quantité d'âge maïbeli. Collier komaki. Et comme lelo penza. Nazui. Maman Micheline. Merci, hein, depuis la France, hein, grande dame. Merci, Nayo. Maman Martine. Merci, Nayo. Maman Nabiso. Oyo batika. Biso te tout le temps. Bazawana pour nako. Ba conseil. J'ai mis matala boy. J'ai matambola boy. Mémé clé. En tout cas, bambote Nayo. La maman chéra moi si. Bambote Nayo. Ebele. Maureen, bambote Nayo. Bref, famille Libota Mobimba. Maman tu famille Libota, je vous aime. Papa Jean Boud Maembo, motema maman Anassa. Meilleure vue Nayo. Papa la Carla Divin Paulina Maembo. Meilleure vue na bino tout au bonheur. J'ai mis Maïbel FM 4 fois boss, hein. Donc, bambote non. Biso j'aime autant dessin animé. Tu faire la facilité. Biso j'aime idée donc dessin animé ya to beti na gauche beti na droite keba kati mo ebima yo o prépare que on denin monde choué biso babunza so pamba te ya so lukinga la butu ozwanga te na moi okomona nga pete faut que la kati moi na butu ezala nini ben oui, serrez vos ceintures parce que l'heure est grave, hein. Comment serrer vos ceintures? L'heure est grave. On va prendre l'extrait du film Servitude. Tout le cas extrait. Peut-être aux zonga. Serrez vos ceintures, s'il vous plaît. Voilà. Voilà la réponse. Grand frère, il y a des conséquences qui corrigent mieux que les conseils. Parce qu'on a eu tout le temps pour vous conseiller. C'est comme si ça entrait ici et puis ça sortait là-bas. Je disais ce jour-là, ce monsieur était ici. Voilà. On s'est disputé. Il comprenait tout. Voilà, on n'a pas dit à vous êtes voilà, voilà, mais là tu vas où? Mais je vais chercher. Non, tu peux pas la chercher. On va la poursuivre. Et voilà, donc là vous venez de suivre l'extrait du film Servitude. Oh non, c'est un abus Botala. Botala, le roi d'immature, au papa Serge. Moi, mon au papa Barol. En tout cas, allez-y. T'as la commentaire exact parce que chez BV TV, l'échec exact. Coller les athées, ma bézate, donner so bien. C'est-à-dire, maman d'un qui va séjour aux États-Unis a préparé notre kitoko. Bola lanzalate, ata sorti de Sili Lelo, bola lanzalate, film même sueza. Donc il y a vraiment deux cas, 5 films même besoin dans la coffrage et bombami et batami et ozela. Et ozela quand vous sur le marché pour que ça la bien. À titre de rappel, je dis que je suis Gemma Ibele. La fille troublante, les guides. Moto à l'Axarandila, bazala toujours Simana, la femme du patron. Comment tu peux faire ça? Nazwa, tout. Nazwa, ta moko nazangata, nazangate. On va parler dossier Mamé Pela Bijou la reine. Évidemment, tu me souviens se retrouver na carte pour na ta otanga ba kombo la binoté. Mais bon, se retrouver na carte makambo na luba. Au moins, le loco est bon, comédien. Hypocrisie. Tala, beaucoup tiana ba poison na buzoba. Parce que, l'homme peut avoir les mains de loin. Le monde a les mains de lointain. Des vrais hypocrites. Il y a 001. Ba comédien. Na t'es bien parce que na bas na mi bali ba hypocrite. Soit que tu na tournage, ndekolanga boni, bakata ka mitema, batala mitema na bloto kima. So ba o matanga, ba yambali ba olela. Tabotika hypocrisie ko. Botika hypocrisie. Est-ce que bota la heure? Bota que toko na 2024. Est-ce que bosa la bilan? Ebele bozana, est-ce que bosa bilan? Nde bobandaka ba théâtre na ba beauté bozalaka nango na ba santé bozalaka nango ba nango tilelo au moins msuno komata 50 te comme dans le quoi koko
Non, comment ça 50 donc rien à voir. Oh, pèse l'engité, net kinga muninga no mwasi na lulo, non luloté. Non, luloté, de la telle maman Esther, la maman Esther, non luloté. Eh, pour ça, tu vas maman te comme on a été maman pour mater pas à la solidité, longtemps parce que maman Esther me t'a naître. Alors qu'il a no bon goût. Eh? Dans le billet, oh, maman Pela. Moi, je pensais que succès na yo après au kangisa yo ndengo utaki na nini oyo babenga nini. Mama langai oh mama langai. Ngala kante ke succès na yo eza que ndengo utaki na kati ya bo comprendre obimi na o jouer ba pièce histoire mo pene ya kafu opene ningisi kisema azongi na scène nzoka ndo zongi na scène na kento ozongi na scène na motema mabe ozongi na scène na rancœur. Pour votre information na génération ya Bijou la reine on dit la génération na bango ndie ka mo mtabalat ko ba pene ya alliance la génération. Ça veut dire la liste na rang. Il y a ma femme mariée. Totia Bijou la reine. Na rang il y a mariée. Il y a comédienne. Totia Bijou la reine. Et belé bozawana boza ba laisser tomber. Il y a comédien. Et belé bozawana ba comédien ba jeune garçon ba bimara na bino. Et belé bozawana comment kina la gambe la awa. Pas ma Mireille. Kosoma biloko. Toi, t'es ma Mireille, mon paniqué. Tant la terre ma Mireille, mon gagne paniqué. Parce que c'est encore que nous sommes jour wana. Aza ex-voisine nanga. J'ai matin mutu tel boya kia. Na gambela. Oh yoka. Tous à la royaliste. Tous à la réaliste na lobby télévision et ça la kabino ni car bali parti ba epataka biso la rôle ba sengo ba pataka biso la rôle ba personnel maman mindodo ba epataka biso la rôle. Vous n'arrivez pas à nous épater la rôle poigne. Lelo boye belle vue au mata mais bino vous avez la futilité, vous sorti médiatique, ce qu'on a TV, obité, place au batanga la page de Angoyo. Place ba katanga batanga la miniature yango. Le linga miniature ya théâtre té, mais yo linga miniature ya ba émission ba mama mikolo oyo ba mama bata soni oyo. Bato ba lekela tangu. Bato ba sala ba ambi le sala ba retour. Bijou la reine c'est ma grande sœur. Bon, on a appelé l'anniversaire, on a yalanga. En ce qui concerne Bijou la reine, voilà yananga. Yaya. Bon, on a appelé la fête n'était, c'est ma grande soeur. Voilà Yaya. Donc, elle est déjà mariée. Bien. Elle est mariée. Na couple nyon surtout ya mabala. Ils ont un problème. Ce que le loboye, Bijou la reine peut-être place au Azasiko, au bile bo le baso ba preuve nango oui ou non. Ce que par exemple place au bile bozo lo bawana, ay bana ko yebisa bino parce que pesa bino confiance lo ka bandeko na basi bo sala na mo musala mo bo banda pe moi kala. Mais on a évité que non assez trompé nae. On a évité que non na pesa ki ne ba lima. Na mais non moi loko pour la moni et comme matin na mais là qui tsama muteme pour la santé n'a pas de prix. En passant au délai, Milik. En passant. Na liste ba marié, ce qui na commune au Bijou la reine à Balaki. Bijou la reine mariée à monsieur Eric. Et Tika Libongo bien. Et même si aujourd'hui Bijou la reine a bomi libala.
À ça côté la liste va marier. Oh bino ba ozwa bino telelo ba katula soif ba zulu ba tiki bino. Oh bino bo diembela ka mibala poto bo diembela ba comédien mikie mona ma comédien mo lekine bozo pe aussi la partie sensible. Yo za yo na mobali Wala le raki non asalo ka moi geste bo kende. Ba ozwa bino na ba moi pété. Et ba ozwa bino pe moi pété pété bo limsanga le pe na ozwa pe un peu vulgaire. Vous comprenez la titi qui est dans la kanda. Mais aussi, c'est mutu morti. Bon, zoabino, bon, tu vas goûter laisser. Tu vas goûter laisser. Et bien, vous allez goûter laisser. La comédienne. Non, bien, bassi. Va goûter laisser. Va simi, va tiki. Vous comprendre. Bijou, Belleville a tracé chemin. Bijou, la reine a tracé chemin. Et bien, vous tracez le chemin, là, bino. Vous savez que vous avez matière à comédien tel, vous avez matière à comédien tel, vous avez à comédien tel, mais finalement, bah chaîne bah YouTube les gens bah font la chaîne, comment ta chaîne ni oh ben na pesa, Pierron Domba si yewana, abandi bah film na, aksangi si des stars du moment ya théâtre Belleville si là. Ça fait parler. Vous connaissez pas le la bino na filmé. Qui va tirer na obabi qui dans ma c'est des artistes moko boya minene ya théâtre. Boza sou ba minene bo comment ba youtubers. Bo comment ba beziste. Bo comment ba analyste. Sou ba yambio na plateau au perdre. O likolo na be mama ya bana. Vous avez quel exemple à suivre bino? Net ngala ko na exemple bino ni. Qui n'a pas de respecter. Bon mériter respect na côté ni. Quand tu veux commencer à parler de la vie privée à Moutou, na TV, tu es à l'aise. Bon, nga suko la fandi, bon, la ma boko la ndé, na côté ni. Na ko applaudir, yo poani. Pour ça nani. Adam so la ya nanga, yo condamné, yo ki ya nanga, tu as mal fait. Oh, so mta côté lio, so eta ki baba ndeko, boza baba côté lio, so que la tête tourne autour d'elle-même, ça bouge. Ça baluka. Mama langai mobali nini oya yoba ko linga ya la gunini otala la reine na Sonia otala ka mwasa mbinga ya mbijuana na Sonia kala nabi moi mukie na ndema bete na moi mukie so bolibo ba moi via la reine bulukanga ta moi mukie bo lukanga yi. Voilà yalanga. Na théâtre na ba yami balé ya basi. Bijou la reine Marina la baba ya nanga. Ya ba jeté hein. Bablo comme sou bijou la reine na kabela nga, même na to so kabela chroniqueuse musu. Bablo comme sou ya la ba kabela nga, na peut-être so kabela ba chroniqueuse musu. Na blanc. De base, ne me touchez pas mes ouins. Tout le monde est vu. Eh, ne me touchez pas mes ouins. Oh. Mon bal ni oba rolinga. Oh, tiens, mon sac. Mon bal ni oba. Ah, dougou. Il y a les goûts. Faut pas y avoir la vie. Les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ça veut dire goût na yo. So linga mingi ma desunga linga mingi ndunda. Toi goût mon côté, est-ce que tu ko linga na idée wala nanu oke ko loba no bongo ke alobi na mobali nanga bakende ko lala po mobali na bengani na mobali ngo azala na bon moi inquiète allez baba essence mo bava na ba TV sikoba ko sala na est-ce que do bien la reine olinga mobali moninga senga fion to yo muto akunki obofana ka bien te na kit. Net ngana te rebo na zongi moi boye na s'allonger boye pena bona otalo oza un problème en salang. Bijou la reine yako senga fionton pour la mobali nini o la reine alingaki. Bablo mse ba manka ba discrétion kaka. Msu ka mobile kilo na couple msu disela mobile no beteli mutu pa ka beteli mutu susu. Et comme ce que non etambole pas ba manka ba discrétion. Na ko ba ka bon bablo msu va ya bijou amona ke ba ndeko langa auto tourna ba kala avant ba YouTube. Et ba o ya YouTube OT. Na YouTube ofona se me fait na tout le monde oza comédien.
ya bomona bato ba bevi ba réservé à ce cas-là mutu te aller à na mutu te pour banga ça fait peur. Ça fait peur. Ça fait peur. Tant mutu va à l'aise avec na plateau alors ba bemoko boyande ko na ye et puis elles se sont à l'aise. Ça fait peur. Mais biso ba chroniqueuse, tout à ba retenir, tout à ba réserve. Tout ça calmement ba réserve. En tout cas, merci pour la matière bo pesi biso. Car lobi na ça que émission parce que tout va 2 jours na cette émission. J'avais un santé un peu dérangé là. Mais sinon, bois batouti. Bois batouti. Bijou la reine à nos canaux. Ta moi si qui toko bota qui na Sonia. La reine. Bijou la reine à nos filles à posaté. Bijou la reine a tout ni question. Est-ce que maman nani o azala rappel na mobali? Oh ba ko boto la. Ouais Bijou la reine, gâté. Et Bijou la reine a lobi boy. Azana 4 personnes. Oh ye a ko kagisa bango na l'état. Place mo Bijou la reine lobi na comprendre to ada mikolo. So to longo le to suka to mi ta to komi pete. La reine wala lobi na nani. Lobi na nani la reine. Tena tena ba extrait no makam oh la reine a lobi. Ah non, la reine habita nga otambolaka. Batu ba baluka oui c'est vrai. Pour to tambola la reine ta nga za mbinga mbiji ba ko pesa nga devoir ta ka talent. Pour nga na fille mukuse penza. So so ta mona Bijou la reine apesa nga devoir ta ka talent. Moi te kecha se zate ya ko melanga la ko tata 2 fois. Ta ka ta Bijou. Wala moi cité talambika. Et puis la reine. Ça c'est quoi ça comme histoire? Teinture propre pépé ambiji. Ta waya na ngaba j'écouter. Waya na ngana limba problème te to za la beto za beto la kinga la limba problème te wana ya na ngai. To zo lo ma ba mo ndinga lobela kyango et puis to te ozonga parce que la reine au bête va border mais tant que la comboter hein. La reine pour déborder hein. Na wala so longo bilamba to ka ta ba mona za pété. Wala nani wala la reine. Ah. Oh, oyebi nani oyo na makambu ya. Ah, dota kwa mte. Oyebi nani oyo na makambu ya mibali te. C'est oyebi na mamba basi. Mais en passant, on a pesi Eugénie Botonga la fille à catalogue mbote. On prend l'extrait, on peut avoir rêvé. Ngani nazabo atabo sangani bolinginga te. Bonzino batu bazolo ba na bena kombo nanga. Mais nazana nzambe. Ya. Unake lingamba la mama. Ah. Nani ngamba mama excité ngade. Ah excité ngani. Ah. Yves. Parce que Bandayo abengani na c'est bon lui chéri non c'est un peu la veneuse à boire Yves nga afia soifté na va fité na mama na mama soifté ande na mo sa soifté nga linga mobali yo mama peza na mobali oh bon mon chéri non te mais peza na mobali chéri non letinga batu bayebi ke Bijou la reine babala soki na lobi ke mutalingi mobali nanga batu bako comprendre ke Bijou la reine ya solo balingi mobali na ye nga na yebi epela mamba mibali te oh mais nga yebi epela mamba mibali te est-ce que epela pena ko leka na émission lo bakeno nga na lingi mobali yo mobali na mena ni jour to ezalaki kaka sentiment ta mosusu nde ezalaka bolali na mbetu elengi wana sikoyo okomoloba n'importe quoi. Ah mais non komela ndeko wana mame pena nakomeli ye nayebisi ye soki bagu na yo eza ye nga bagu na nga te epuis nga na mwasi na mwasi na momi na nzele te na mwasi Nana en mon motema pasi moko boy en te disons pasi moko boy na motema na oya salanga tant que jida atikela nga liketa ne ya jaune na ngotilo na ndako so na tali tili na tiango misé hein po
comment la likambo esilaka mais nga na tika na liketa na comme mise ntan na otala ngona ba les jours oyo masa na nga longoli liketa na prison apesa nga bilala nango nga na zongi pale abimi libanda zo bisa chérie na mobile na nga bakela na libanda po mobile na bengani na ndako et nga ba créer nga bien ba créer nga penza bien OK bien penza ya makasi nga temisa bato na nzela baobeta mitubola siko nga yango sentiment na afia soif te et puis tambe nazali na bastress wana mpo na nini mpo apesanga nini mpo esanga nini non tika botika babizo bino bosala baprison mo bokoti obimi mala nga kufa mpo deya mamuso to elekaka président lemba ayebaka président masumu ayeba nazalaka mayele koto wana et puis l'émission nyonso na enregistre yango nazalaka 4 personnes oyo nga na pointa bango ke nga na bango fo balakisa nga bapreuve wana na l'état Congo il faut kata likambo parce que ça n'est de trop donc ofundi bato toke tozonga siki bosepela ya libala na nga te tondeni bosepela ya libala na nga te ndeni na bala tondeni donc okanisa tout le monde te maintenant okanisa kaka 4 personnes bacomédien nayebi te so baya bacomédien ye nde sikoyo namoni na yo comprendre ke azaka mpenza na motema mabe na nga azala motema mabe na nga natikala kolinga mobali ya mutu te na théâtre natikala kolinga te nakomeka pourquoi ntango baloba babengani nga mobali nanga tozali soki ngai Bijou la reine Justine Mata apesanga mbongo pour na teka epela soki nga nazwaki mbongo nakoma 2024 te soki nga nazwaki mbongo pour na trahir epela mbongo Justine apesanga combien Justine apesanga combien Justine apesanga combien pour nga na teka epela ajo tozalanga nango tamusu po bamango po bangadede yango te so okoti pe na chambre yo moko longoli bilambo tai pe na komi biteba pourquoi biteba tokoni to se comporter alobi nazoloba ngo mama nanga kufa Bijou la reine soki ngai Justine yo pesanga mbongo na yeba ke fona bakboma epela lokola yo lobaka te mais nzambe nanga olobelanga na kota 2024 te na kufa on a fait soif te mbana okuta toyane boye tola neta msu 2 jours 3 jours lote bosko on a ok tnende moto bakanga epela sur place na regla bolimbisanga OK ya mbuma donc émotion na ko kufa epela e bien na pesa ka jaquette na pona kindoki te aolenga na malili nde na pesa kai ozo comprendre na pesa kai atiki on mise na ndako atiki mise problème est voilà la hi namela non parce que on peut s'en souffrir de vie au-delà de tout on peut s'en souffrir de vie au-delà de tout excusez-moi au-delà de tout on peut s'en souffrir de vie na pas même tea tant yoko nyonga kuno ko vimba na kuna oko pasuka bebe nga na omela dile nanenga kisonso oyo eza nanenga kisonso bebe so nangi mpe na poto nanenga poto mpe eza mai oyo nanenga kisonso en passant je te sali wana reine talobi pas de commentaires reine wa munoko bebe tala omoni nga nde na aboye ko nazaka moto nazaka netre nazaka logique mama na biso alobi oyo baya bagénération moko na mams na sila te kota na koteli sila wa mokolo makasi yaya yo mpenza soki olongoli mpena fond de te ondeye fond de te elingi yo te sans fond de te j'apprécie mais ntango otika ya fond de te mpasi namoni mpe yaki mobange na yo kibokoko lobi mais akei
Non, me semble qu'elle est partie, hein? Ah! Non, ba comédie, bo salara nini na bo jeunesse na bino ba comédienne. Pour-il le lobe vient regarder ka tentine? Tu le bijou la reine regarder ka tentine? Tu le lobe ami le regarder ka tentine? Tu le maman ani bies bazo regarder ba tentine? Tu le maman top bazo regarder ba tentine? Ko bino bo salaka nini na bo jeunesse na bino? Pour bilonge kende na ba façon aboye. Ya est-ce que tant bo tiaka ba folle te bo est-ce ba ça que non bo bimi ba zombie? Eh? Ben c'est là où ba karaba la sorcière. Comment pene bongi na bino nde ya ngwana bo benga ngo bevi me bino nde bongi na bino karaba la sorcière. Ben c'est là où ba chamazulu. Chamazulu kala beauté belé loko akanduki. Ben sabino. Soko lio tonte fungola comme téléphone no benganga. Je me fie banatala ki bayebisinga osalake mission olobi fionto eloko kozwa car bato ba sala ba sorti médiatique ba vie privée batenga mabe ya bango de tobete maboko ya bango tobete maboko ba fille a soif niko ba fille ba maman a soif pour bana bana n'importe quoi bébé a quel voyage sans makeleli akende muta voyage ya voyage na yi akende maman a komi na mboka na yi aboy na matalana aboy na ba photo aboy na makele esubino na ndeni esubino na ndeni mama papa langa so mama langa so nani esubino na ndeni oh ba musubo voyage bokena na ngambu ana Brazzaville bokena na nini na babe ngoni cano rapide te babe ngoni elaka ni moteur o batiaka soki pe moteur ko moteur okati ya Brazzaville na moteur tioke na Brazzaville okenda na moteur okomiti oketi na kati kuna ba oyo so bamboka saso bamboka nini saso azalaka kuna na oya moteur cano rapide eyebi yo te wana mbongo ofuta cano rapide yo kundo zabe na kata libumu no bloka Belgique na ndako no bloka Belgique na salon no bloka Belgique na chambre no bloka Belgique yo tango le banga la seka je me plains de toi ponga mo témoin wait enga la témoin enga yo zaka ya na ngati enga yo zaka ndeko la ngati enga yo zaka pire nga oye bati Bofinga Bervina Sony. Vous venez parler de la vie de Bervina Sony. Elle avance. Avec ça, après un long boulot, elle part se reposer. Et enfin, elle va se reposer. Na place que Boloba. Na Candista, Oncle Bado, écrit par Mondirba. Na Belvi, servitude écrit par Belvi. Azo évolué, côté azo beta. Tant au moins un frère côté ba fele balier ba vivre balier. Ah, yeah, liko na ngope. Wa mi te mama bi obi tango oya kala oyo Belvi penza. Mais ero bat ba sepela mama ni mama ba liste za déjà ba soso bani. Ti ero to ba sute mama ni mama te. Pour aller bata kente de ba kwa pembe na ye. Bata ma bele ko ma proche na ye. Ba benga ba comédien ndeni. Ba ko benga ba comédien ndenge nini? Batu na kento. Batu na solo ka bozonga batu. Batu na solo ka bozonga batu. Bosala rétro. Hein? Batu na solo ka bozonga. Mams aza mama, aza mkolo. Mais yo, wa mkolo na ye. Wende bebe wa génération moko okosi, yo wa mkolo. Wa mkolo makasi. Non, c'est pas artiste, il y a pas maman la biso, bakta papa la biso ngadia da mingi. Na mona ki Zizi Mondele na makambo ya to kanisa. Na mona ki Zizi Mondele, na moni nani
apa azi mondele namoni elonga kala eselenga bien nalinga pe Eugénie Botonga la fille à catalogue Mami Jokisa Kadogo panga ndele na ba actrice banoko jouer makasi tango susu aleka kuno susu vala edekadio oh vala le temps passé bablo musu beto tala ngoto abala nzambi na tout ça na ageni mais tout ça to pousser na ba TV to timba to comprendre le président ngade so ozaka la ba artiste l'actrice a basi pe ndeko jouer kitoko Petnanga mon sugar voilà Shogun non théâtre soki ba belvi te bayaka na théâtre o bakomande bengo osuka ndenge nini belvi afungoli nzela bebe afungoli nzela tani boboto kwa mbinzo likolo nango le bo jouer ba pièce de théâtre tout tala bito sepela na bino nde bo jouer kitoko to metele maboko boko ba youtubers boko ba beziste boko ba analyste boko ba boyeboye et puis likolo nango ndeko boye to kabona na ye abebisa yanga na mutu mwa poto mutu ngo likolo ni oli papa parfait mbongo that's pushing voilà ma belle vie expliquant en anglais that pushing en anglais c'est quoi ce que l'homme est le cani j'ai mis ma bobengangati ne m'appelez pas nzaba pesi mtoto opportunité ya ko réussir na vie neti sikoboy. En tout cas, YouTube donne l'opportunité à tout le monde de réussir. Quand toi, on doit construire carrière dans la commérage, on construit carrière dans la détruire pour montrer ce que nous sommes au père dans la TV. Toi, ce qu'on l'équipe na TV pour na yo, c'est pour parler le mal de collègues na yo. Vous avez camarade, vous avez des côtés, vous linga la kate. Est-ce que vous avez la biso na TV, ça c'est ma caméra sur la biso ou ya privé? Basta sebe ba makamna biso te to ko pe ko beba na meseke ba tebe ba makamna biso o ko da po linganga te mais tu peux même sous garder le moko boy mago linganga te tu peux te faire semblant que la linga gemima te mais bilo boko sous semblant te bon l'accent personne boleki na ba TV ko no opena ko alinga mutoti so tune loko o ayini o ba fani ba finga kanga na groupe moka WhatsApp ba finga kanga ba sala kanga émission de ba bilo mo betera te do e no bo bebe na mutu personnellement te bloka ba groupe. Personnellement, tu es fan na ye. Donc, comme le roi qui se donne la fan à Wata, c'est la bassesse, en fait. C'est la bassesse. Non, c'est la bassesse. Et la bassesse d'esprit, bassesse d'esprit, la tête ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Ça trouble. Qu'est-ce que peut-être tu vas faire un bijou l'arrête à Kabwala mobile et ça ni. C'est beau c'est pas la bana et le bataille mo c'est pas la bana et ça fait quoi? Base la ba beba la ba bongisa ça fait quoi? Et puis yo ma vie peut battre na TV. Yo ne connaît propre beaucoup de na musala ngo pia théâtre. C'est bolingana la bibliothèque tout ça ba sembla. Et bolingana la bibliothèque. Là on faut la vivre comme réservé. Beaucoup de personnes qui montrent le bolingana la bibliothèque. Bo est-ce que maintenant mutu ba ina na yo ba noter. Mais bo cela bo sekala no keba mabe koti na mboka. Keba mabe koti na mboka ba complexe ba comme belé. Oh, t'as un complexe. Il y a Kabel Batekango. Et ça, Zando. Complexe. Moi, qui non. J'ai aimé la simple Samsung SL22 Ultra. $1,400 à perdre. Il y a un pékin sur son banc. Moi, c'est le quoi. Tu as tout ce que moi j'ai.
Qui peut papa sombela yo? O beta mabaku boende ni o perdre. Bon ça na bazu blo mobe ezanga zanga tina. Ton bevi a luka mbongo, banana chercher l'argent, a luka mbongo na YouTube. Bino ozaka commérage. Asala kiboy, likamo lekani boy. Banani maman na biso alekani, alepo na mao likam. Yo die beli mao. Allez, mao pe kuna aleka kuna pe zidane kuna aleka na TV kuna pour la kolbakena aza génération mona mams. Allez, kuna baboyo génération la mams ndenge ni. Ope kuna be tango zalaka boy ngana zakana no boy. Mais finalement baba mama na biso bokola ko respectez-vous. Mamsu boko da pour ba koko déjà. Pour me pesa moi kilo moi poids hein. Pour aller ba sortie médiatique ya maman Annie Biasibias. Pas ça la belle mission. Pourquoi les gens n'en parlent pas dans la maturité? Vous manquez la maturité en fait. Donc, maman a l'école na plateau ya tadinga là pas. N'a vu quelque chose. N'a vu na tina poche. Na fan na ngona osala. Mais bino so boleki. Ba kat na ba page ona eleng na mwe yanga ba kat na ba page ba youtubers lo kwa biso lo to ko pota la pota ko ba biso na ba youtubers yo youtubers nga pe bu youtubers to pota la mukolo ate mama azate mwana ate po yo za ba mikolo bo mi pesa poate lo ko bo mi pesa poate bo mi contrôler te to pota na en internet bongo bota courage mutu bo betinela nga voice retour aux joies au la po ba mwana na ebite soki to kutana na réseau na côté ni. Parce que nous avons donc au lingaye au sepela naye au joyen de comment on est est-ce qu'on zone de côté est-ce qu'on zone de côté est-ce qu'on sepela note donc au sepela nous ira naye kayo mu kaka mais est-ce qu'on sepela note beauté inga beauté inga makasi tout le monde bloque abini go sala au pene ça ira bien non moi que non ça va. Non, pas que no boy kitoko. Bato akento. Nto kwesa mutu abiju la rena ati. Nto kwesa mutu abeju na sazati. Ba wa ngana linga, nto kwesa ba ngazati. Kipe bala to classe pe na ranko ya raba marié. Mu koni na on. OK déjà. Au moins ngo limwa. Ngaza naturel là, te bébé. Na nga naturel. Oh! Bon aussi là, bon quoi est-ce que bien de boza pe bo pena tout na bino ba comédienne pene belé bozana est-ce que belle pas porter tu le balinga bino atena kishasa a o le ka ba tout tu ba tout nyo pe ya o même maman Nicole bakata lingane ba misote ya Nicole muninga génération langa ya linga ba misote ma Nicole muninga génération langa alinga ba misote femme sage bâtit sa maison pour aller comme soube na a pour interpréter les b abina b pour interpréter les c maman fane afane en passant ici pêchant à Mobutu ba bon séjour à Paris na Mike la Duchesse ba bon séjour à Paris ça se passe à Paris mais aux là ta makasi Zola tapenza non c'est pela o sala ngi toko yola toko na arena yo arena star zaka boyo alati pendo senti sko bezi nenga za na États-Unis kuna po bomona ke concert kaya nzambe soki chanteuse moko chante mo baza kuna ke kuna bomaka bevia na okota po trop de prières masa mabondeli ça bonde mon pécha ça va hein la tali pena lobelo la tali pena mon pena ça n'a rien à voir avec l'autre ça n'a rien à voir moi ça y pena be pas aye bena pas ake pas akiti pas azokin mon pécha oui pena pas irsi lo na tai mamu bangi singai pour nous ça bloquer boyko ya bon lukata musicien moka mema bino na poto
Ce que voyager dans ma propre fort na binote. Vous que t'as mutu muninga no auto que le quoi colis. Pour bébé que ma propre fort na mais bino même le quoi colis. Ce que bino le quoi coller aussi batni. Bon le kata musicien. Au bon irsi aeba que naza ngai na fali nanga. Ata soki na tour liboso esimbaka te ndenge akenda koluka bapoto esimbaka te ya tour epesameli ana poto ana 4 ans na poto 4 ya mukanda 4 ans eza mukanda elle en profite bino bosala baémission bocritique ye eya nde zuwa ya boko borevese na mama boko bata kento mabe epi bozaka bino ta mpe bakomede tu ya zuwa ka bino Eke botseli ka bino. Bato a kento. Bato bakoma ko éviter bino, bato bana ko bakoma ko boya ko fana bino. Bato azunga ba malanda ngulu. Ya ba ninga ba jola ba nzonzi ba jola ba ngobwe. Tano tout abordi partout. Soyo. Bato a kento, bato mitema mabe. Bato bo lala te belle à États-Unis à Kepoanini belle vie belle boko bela na estomac boko bela na malade motema likola kento ambassade ya États-Unis ba kangite ambassade la France ba kangite boko sa ba démarche bato kento bato ko évoluer za moi pasi tcha bato a kento pour profiter yo neti bana bachaine na ba YouTube bokoma film bobenga bacomédien na film botape nde bosala manka mpo nani akotala bino en passant na Gemima Ibele TV moi gag na tie moi na ote na beta moi ya loka court métrage ezasko ndambu na CPK bongo kaka pour l'instant que non on est aussi capable de le faire. Alors je veux demander à ce que vous consommez vraiment sans modération et ça l'a énormément plaisir bientôt bagag na GI télévision la Gemima Ibele TV bagag bientôt to baninga bazo évoluer bino kala na commérage bino kala na kotonga bino kala ba vie privée batu bino kala kosela makambu abo beaucoup t'appelle banzia boyambani nga hypocrisie bona sala te nga so linganga to linganga no za musika no epe o makeke no mwa so éviter nga pour la boy nanga to kuta so musaka to so mama moto baba moto kuta kala musala esimbe moi samba ko so esimbe bakabwana ya lele kuta ya disa so ke esimbe te mutamna kwa na yi e ko nga ka osinga famille kata na te e kata la rapport to kwa musika to ko bangana ko to mwa pe no ya pa bomile click pa bomi ya et vous trouvez sur musala ka o ya YouTube lisusu so olobi ke non j'ai main soutenir ça ni yo na moi la maman nanga ne no cho musika na mo comprendre pour le temps oyo monguna abetanga lo moi le koso ya rona yo regretter je suis tranquille en passant tchin très tranquille et comme na mutu te ya no me amik nanga non me amik nanga tranquille grâce te mon langi obeta mabo mo boke États-Unis moi chaud tena mère au sali banini boye après zongi et ça bien encore meilleur va tout le monde na Gemima Ibele conseil sala bilan pour nga bilan na nga penza il y a 2023 non j'ai béni le Seigneur il a fait de merveilles
Il m'a donné ce que mon cœur désire. Non, Dieu m'a fait du bien. Non, il m'a fait du bien. C'est moi la paix du cœur que j'ai. Non, Dieu m'a fait du bien. Makambo a évolué. Makambo a évolué. Makambo kitoko. Et ça va bien. 2023. Ah non. On a pleuré le début. Mais je crois à la fin. Plutôt les sauter. D'abord consoler. Ça a commencé ma baie par rapport à lui à papa. Mais c'est une autre kitoko. Parce que Dieu a consolé les cœurs. Et bon, au sous 2023, la commérage. 2023, la vie privée à battre. 2023, c'est la moto. Mobali ni bakolinga. Mobali ni yaya. Azaba goûté papa. Maman, il me dit que mon est bel homme. Comment tout le monde est bel homme? La reine pas toutes les questions. Est-ce qu'il y a bien ma rambouille mi bali? Ce que la reine yon ngolo bani. Et bien on va te bien ma mia basi. Et puis le peuple ne soit comme t'as pas comédie. Et que vous avez mis quoi? Bon mon ko bati no caméra coupé. Action, ne ya biju posa mon quoi? Hein? Na 2024 ba communicateur à Mams botika via Sima. Na 2024 ba communicateur à Mams botika via Misapi. Na 2024 botika boluka nzambe ya solo. Toza mwasi nzambe akopesa mobali. Toza mobali nzambe akopesa mwasi. Ba communicateur à Mams botika kolinga bana miki. Ba communicateur à Mams bokomi da ba meme ba koko, bozwa conscience, bo se respecter. Ma communicateur à masse, place ya Mams, place moi zo simba te qui ne koluko la chirurgie ya. So za kota mbebu sala, kota bassin sala, kota makolo sala, net ngala makolo bancal. Kitoko wapi? Et puis etonda. Ya. Na bomu. Na bomayo. Waka so bancal na ngeleka ya otala des fois. Otala et puis olula. Tonda. Yo. Moi j'aime ma ibelite. Na après ma chirurgie. Ça dit le boumounanga normal. Na après ma chirurgie. Ni ce qui toko dans la bon sango bien. Ce qu'on bino ma pour bataille, bo ke bo ça no bataille. Et bo pour bataille, bo ça no bataille et que le ngona bataille. Bo pour ba lèvres. Ah. Bo ba problème sérieux hein. Moi, le poceau, il y a teinture. Hein? Mais tu regardes. Eh wow! Tu kadamela la bise. Na tête à ta vernité, hein? Tu kadamela la ngaye. Na tête vernité. Ande. Tu kadamela. Ya. Eh, mon collier, nous a rankele. Vous savez, l'ande ni de bolia na ye. Vous cassez hein? Eh, pour niveau à cancer, on est à la wana. Boli anendeni. La enquête. Nga bla bon on lia kana loot. Ben la fourchette. En passant, m'tasa que monsieur la diamant kalanga, ça j'aime mati. Aime se beaucoup confondre. Nga poser ka question hein, mais m'tasa que monsieur la diamant hein. Même aime se beaucoup confondre. Je suis Jemima Ibé, le gros bébé de la presse congolaise, la giga, la fille troublante, le guide, la femme du patron. Et Nasuka, c'est la fille qui dérange, la vraie, l'original. On débat on ça moi en vie. La fille qui dérange, la vraie, l'original. On débat on ça moi en vie. On se retrouve prochainement. Merci à tout le monde, Jemima Ibé. Non, c'est 2024 encore. Merci à maman Micheline pour le cadeau de bonnes fêtes. Merci beaucoup. Mamie t'a dit nana ozela kaka.
tokompe na suka 2023 nga jemima ibele na ozela kaka mami Tadina. Voilà, maman la grande H, madame Sakina, merci pour tout. Merci à tout le monde oyo zananga la fin de l'année. Maman Zate. Babi oh. Non, yaga dia so, yaga dia tiki biso loka ba la boutique. Non, maman bon c'est la niasa, Charles, kia. Maman bon c'est la niasa, to fete ki te comme si maman za qui son. Nyonso ya da ki toko na eleng makamutu ki toka makamutu bien makamutu soin taibo. Ah oui, bon séjour kuna mboka États-Unis na mboka oncle Sam a yemoko Beviko dit la patronne Poutine de l'écriture maman Kium ngaso na pesi mutu kombe zwaka maman koma ndetande kanga ngaso na pesi mutu kombe zwaka donc mutu na mutu slogan na yo kombo na yo yaya odiembela te. Voilà, je vous aime, je vous adore, je vous amour, je vous cœur, je vous tout. Famille bota mubimba na linga binoa. Je vous aime. Mes tontons, mes noko, tout, je vous aime, je vous adore, je vous amour. Il y a là-bas, il y a Marina là-bas, je t'aime. Maya de cœur, Marina là-bas, je t'aime. Bijou la reine, je t'aime. Maman Top, je t'aime. Dada International, je t'aime. Maman Milo, je t'aime. Maman Annie, je t'aime. Ya Gabi, je t'aime. Maman Esther, je t'aime. Pati Melanga, je t'aime. Ange Maïcha, je t'aime. Lisa Diasilwa, je t'aime. Qui encore? Et puis comment il y a Mimi Kia bon je t'aime. Popine Momoti, Rosine Mouchopi. Voilà basi hein. Pour te communiquer toi na fin de l'année na tanga basi na moni. Ba oba yena na mutu hein. Luna je t'aime. Davina Apo je t'aime. Mukanya je t'aime. La Donia je t'aime. Mille Esprit Cardozo la fille qui dérange je t'aime. Pour y avoir un théâtre hein. La fille qui dérange nga na bandi na ndenga boui pa ikoto la fille de mais na théâtre siko voilà. Qui encore ba comédien ya so na tengo ti ya ko teninga gete na zamutu na ko pe ko bosana. Je suis humaine. Maman Marie-Hélène, je t'aime. Qui encore? Je t'aime. Mimi Kabea, je t'aime. Luna Miezi, Naomi Barcelone, je t'aime. Naomi Bintou, je t'aime. Efela, je t'aime. Oh les Cameroun, tant la Congo. Ou sur na Bossania. Ce n'est mingam. Non, aussi je t'aime. Oh. Caroline Ikwa, je t'aime. Mélina Mbombo, Diadodo, je t'aime. Qui encore, je t'aime. Mamie la chatte, je t'aime. Metapinga, je t'aime. Qui encore? Boza pe belé, va commander bo teninga ngete na mutwa. Maxi Bondoué, je t'aime. Maman C, je t'aime. Les parties à Denise, je t'aime. Mais tout le monde bino on a tangué c'est jusque là non comme on est dans mutute. Photo luka, photo kota, photo sala. Maria, je t'aime. On a biso mo ya parler. Siana, Agneau, on a biso mo ya parler. Ngala mta imu, ngala mta pese sentiment, pese lengi. Voilà, je suis arrivé à la fin. Je crois que j'ai un peu dérangé, hein. J'ai un peu blessé, hein. Na mutu yaya.
œuvre humaine n'est jamais soyez parfait. Je vous aime, je vous adore. On se retrouve, hein? Nalinga Boué, analyse avec Gemma Ibele. Il y aura des grincements dedans. Ne vous en faites pas, ce boyer, toyer. Oye, toyer. Jemima Ibele, gros bébé de la presse. La journaliste qu'il faut. Roger les combattants confirme depuis 8000 km. C'est pas pareil, Jemima Ibele. Toujours. Kaka awa na micro libre. Oza libre loba ndenge olingi kasiko finga tepo Jemima Ibele alobi aweza masolo ya bato ya mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo okozoma information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.